mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyo ngai eza musala tomesana kuta na biso na bino parce que likambo eza ya contrat to signa to loba ke mutu a trahir moninga te Congo elamuki ndenge nini Congo Kinshasa lelo tokoloba bandeko bazana dungu bato bako kufa se kokufa biso tozana Kinshasa la capitale et pas wapi lelo Martin Fayulu Madidi a lancé campagne électorale naye retour ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi duo avec Vital Kamerhe bayimbo kabako mona ndenge nini campagne électorale oyo bato bako bunda na institution na Kinshasa. La réalité il est là en face de vous bande konanga ekoleka ndenge nini banani ba candidat lelo tokomona ba photo tout bato nyonso tout na ba photo bako seka est-ce que koseka wana eza ndenge basekisaka biso mikolo nyonso ou bien ezaka koseka moko ya circonstance ya système lalisa bango toleka to eza ndenge nini Kinshasa yindi bamususu bako pasola ka ba photo ba mususu epai bamususu bako sala ka bisala sala tozali ko comprendre te qu'est-ce qui se passe en réalité ko pasola photo ya moninga est-ce que za kolongola mutu wana na mutema mutu question lelo toko yamba mwana na mboka Serge Kayembe azali candidat député national na Lukunga azalaki député élu na 2006 lelo tozana ya en face boyebi que c'est un ancien journaliste le projet ambition nina azana ngo posa na kati ya mapuno minaye na kati ya oyo akosenga ba congolais basalele confiance akomema nini azana nani Serge Kayembe côté ya Lamuka côté ya FCC to FCC tozobosa na iloko ngo to côté ya camp pour les changements to ko découvrir yango honorable Mbote ndeko Eliezer oza malam makasi na ngolo nzambe. Merci beaucoup Maponomieye tant 2018 parmi les candidats retenus Serge Kayembe pona Lukunga pona nini encore une candidature. Oui, nalingi na rappeler d'abord mbote mingi na bandeko nyonso balandaka émission na yo mbote mingi na ba congolais nyonso bazali na RDC mobimba na poto partout dans le monde pesi ba mbote et ba bonne année déjà pour une année à sika ekoya kalate parce que tout bandi kokota tokoti pratiquement la début au mois de décembre fin de l'année malamu 2018 ici la malamu nzambe songa ba bota na bango nyonso bakota pe 2019 malamu pe mbote mingi na ba électeur na ngai ya Lukunga. Évidemment nazalaka député national de 2006 à 2011 na liste ya camp de la patrie il y a opposition politique et pas il y a professeur Arthur Zaidi Ngoma oyo nga nazalaki collaborateur conseiller naye tango azaki vice-président de la République ye muto formanga na politique ya ndaza maître na ngai oyo formanga ngai na musala ya politique. De 2011 à lelo nasali pratiquement 7 ans loin de toutes les institutions du Congo, loin de la politique active, loin des institutions, c'est-à-dire nazala député té, nazala ministre té, nazala dans le cabinet ministériel té, na travaillé na pouvoir en place té, nazali concentré mingi na misala nangai, il y a ONG nangai, Génération Consciente, pe ba encadrement na sala ba misala habituel ya ba veuve, ya ba orphelin ko tangisa bana, ko former ba journaliste, ko encadrer ba jeune na ba milieu professionnel, ko sala ba formation on a sala mingi sur l'entrepreneuriat, sur le leadership na ba université, na ba église catholique, ba église protestante, nga nazali acteur de développement, acteur social. Donc 7 ans après, na Monique Ngonga nanga pour reprendre combat politique et koki, yango na se préparer pour na zonga na circonscription à Lukunga, pour na bitumba oyo toningi to banda pour na continuer pour servir peuple. Voilà. Tozonga na oyo utaki koloba Serge Kayemba sali 7 ans azana katia social azali ko se concentrer pour na kosunga bandeko. Il faut te rappeler que Serge Kayemba azali ko tangisa au moins plus de 50 étudiants na université ba o azwa ba bisike belé ba msusu na humanité ba msusu ki bazui ba diplôme oui ozala ki concentré kuna actuellement et le konine tindio au postulé au constater que awa soki na salité moyen ko simbate ozongi na politique parce que ba boss belé ba koma ba mpiaker ba kota ba nyongo pour que ko kende ko zambongo ou bien ezane loko moko oyo ezali ko tungisa conscience na yo et tindio que
il faut zonga pona okoka ko bunda tant soit pe pona ebonga. Ndeko Eliezer, ba Congolais nyonso bayebi soko tangi kombo Serge Kaembe na mutumba moko beti culture. Eza na besoin kutu mutu aloba. Na ba Congolais auto vivre na bango awa. So beti kombo Serge Kaembe bayebi mutu ba veuve, mutu ba orphelin, mutu ya ba jeune encadreur formateur. Eza vie na ngai depuis jeunesse na salaka yango yebani yo po yebi. Ngai nazozonga comme candidat na kende na hémicycle de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que na comprendre que système où l'État n'a pas ça pour fonctionner nango eza malamu. De un, sur le plan social. Ce qu'on a dit, gestion gouvernementale et à président Kabila. Ils ont plus travaillé dans les infrastructures. Ils n'ont pas beaucoup investi dans le social. Biso toza acteurs de développement. Yango naza ko senga na peuple. Mieux vaut avoir des experts dans des domaines qui vont à l'Assemblée nationale représenter le peuple pour que les experts wana bazo expertise ya maîtrise de terrain ya misala ou bakuta na kanango chaque jour ba difficulté ba yebi ya chaque jour ngale loso ko tuni ngai na mbwati na sangamamba na kimbwala na malueka na pompage na lingwala na kitambo na barumbu na komina Kishasa orome manga ti na kisenso na yebi ba problème réel ya quartier na quartier commune na monga fula na lo baka Kishasa mobimba sans même tenir compte ya district na parce que nazali président ya mouvement sociopolitique ABC d'abord na lingi bato baye ba ke nazaka suna ba parti politique ya batute na monta mouvement na ngai comme nango action pour le bien du Congo eza parti politique ezali mouvement sociopolitique. Pour quelle raison? Na yeko comprendre que biso auto fonctionnaire na ba mouvement de développement na politique tozozo a place te. Il n'y a que des aventuriers. Bato babota marana toza na 2018 abota mi na politique na 2017, 2018, 2017 3 mois après pour avoir trahi l'IDPS ou avoir trahi n'importe quel mouvement politique, il devient ministre. 4 mois après bon mona ki na coin de garazora transport na combito na taxi, azana 2-3 immeubles na Kinshasa. Ndeko Eliezer, ça ne va pas et ça doit s'arrêter. Il faudrait bazwa ba agent de développement. Na ba domaine spécialisé na bango, chacun avec son expertise, ba kinde ko apporter apport. Ngai na lingi na zonga pour 3 missions essentielles na parlement. Première mission na ngezali na domaine ya jeunesse. Tango total na Congo depuis entrée à FDL Tilelo balobaka ministère de jeunesse. Ndeko Eliezer, qu'est-ce que l'État a fait pour la jeunesse du Congo? Rien du tout. Ba ministre de jeunesse nyonso baleki Ndeko Eliezer ba sali eloko moko te. Tout le monde a ba proposition de loi, ba texte de loi, ba proposition même ba érudit parlementaire provincial. Par rapport à la jeunesse, il n'y a rien. La jeunesse on l'utilise que quand il y a des meetings politiques. Makambo ba jeune na Congo, la vraie politique ezake il faut bazala ba to sécurité ya ba konzi, ba to ya komemela ka bango ba sac, ba to ya koyembaka. Comme ça, c'est ça la mission. Yango eloko biso to boyi, to lingi to zonga na Assemblée nationale, to kende kuna na Parlement, ko travailler, ko contrôler, ko faire suivre et puis ko proposer ba texte. Ngai de 2006 à 2011, na 5 ans na salaki na Parlement, tant to yaki na ba Vital Kamerhe kuna, na travailler qui quand même ba proposition de loi oyo elekate na Assemblée nationale. Elekate na ko solo na yo pour quelle raison? Ouais. Pas parce que muto ngaki te mais parce que système politique ya Congo na règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée nationale et sengi peut ba toucher yango. Yango po mona rabato belé azana makanisi belé à côté de l'Assemblée nationale a saleli makanisi na été. Pour quelle raison? Parce que c'est la loi de la majorité. Mais cette loi de la majorité qui représente effectivement le symbole de la démocratie doit avoir aussi une primeur pour permettre à la voix de la minorité d'avoir un accès à faire passer des propositions. Alors, ngai nazingi nazonga pona nini? Parce que na niveau jeunesse travail à malonga basali ezaki. Au mona mbongo bimaka pona ko servir sport. Ministre au mona za ministre de jeunesse et sport, mais ba moyen nyonso ki ndaka na sport. Mais est-ce que ba jeune ya Congo ezaka ba sportif? Ba jeune à Congo bazape ba étudiant. Ba jeune à Congo bazape ba élève. Ba jeune à Congo bazape ba to ba école de métier. Ba jeune à Congo bazape ba artisan, bazape ba culturel. Parce que quand on dit culturel, eza vague. Ils ont plutôt pluriel na kokota na yango. À part dossier tali jeunesse na lingi to voter mibeko na ba financement bato ba kokoma ba kambi jeunesse. Bazongi sa système à scoutisme. Bazongi sa système ya encadrement ya ba jeunesse à partir ba na ba mouvement ba louveteau.
ba encourager ba jeune ba kenena ba Croix Rouge, ba encourager ba jeune bazala disponible pour na service national ya ko servir jeunesse. Mzee Kabila créera service national. Lelo ezalaka sous penza te. Il faut reprendre le système. Ezalaka lisusu te to ezalaka penza te ngana habite soki ezalaka lisusu côté ni. Parce que service national wana il y a sabiso masangu na kanya makasese. Ebe kata bilanga sala makambo ebele. Est-ce que ezalaka lisusu te? Service national oyo musée yaka nango et servaka biso. Donc toka pe ko sangisa mayele ya bato sika ko bakisa na oyo musée asalaka pour que service national esa la continuité. Parce que jeune ezaka universitaire te. Soko kena mboka mundele okuta ba loi o mindele basali ba loi pour na bano bazotanga na ba école primaire, école secondaire, école universitaire, école de métier na oyo baza na capacité ya kotanga classe te. Parce que moi nous avons la capacité à autant classe T, l'État n'a besoin de tenir compte na raisonnement et ba parents na été. Tu as un fils qui aux la volonté attendre. Nous sentir que classe pour na eza iloko na été. Mais qu'est-ce que l'État a prévu? C'est pourquoi nous avons travaillé par rapport à la jeunesse, on a encadrement, on a une proposition. Aux ongi, ça n'a pas commune, un service social d'encadrement, un bourgmestre, une structure. Les lots, un service social, une commune, c'est Koufa. Parce que jeunesse, ce n'est pas seulement les garçons, c'est aussi les filles mères, les filles non scolarisées, les filles analphabètes. C'est des jeunes. Bazan a droit, il y a encadrement, il y a l'État parce qu'ils ont obligation. Deuxième mission, c'est dans le domaine culturel. Nazali na projet munene oyo nazo benga le projet de la révolution et la transformation culturelle. Culture ezali nini? Ezali ba artiste. D'abord culture ezali âme d'un peuple. Ezali varié. Culture na biso pour vendre image ya mboka na ba domaines différents au etali mboka na biso. Na sala festival international des étoiles le 15 ans fiet. Toza na 10e édition toti ko sala il y a 2-3 mois. Ndeko Lézer Tobengisaka ba artiste pas seulement musicien, ba artiste en général. C'est-à-dire ba peintre, ba sculpteur, ba coiffeur, ba décorateur, ba mannequin, ba défilé de mode, ba sapeur, tout ça la rabilo ko wana pona ko rassembler ba jeunes. Il y a ba domaine artistico-culturel, ba sangana na o ba utaka na ba mboka ya Afrique, ba mboka ya mindele ya poto pour ba sala métissage culturel et sangisa bango et kabola maele et permettant tant on a bengisa Youssoufa awa. Jeune moko sala dessin à tableau ya Youssoufa sur place à dessiner ndele moko somba œuvre wana ya jeune wana à $1000 du coup. Mais ce jeune toute sa vie n'a simba $300. Mais azo sala na papier peut-être même $100. Alors ozo mona ba expérience ya bongo. To sala ba exposition to permettre bato yo baza ba personne avec handicap ba yaka ba sala ba bikeko, misu ba sala ba sandal, ba sala ba biloko na ba rafia et permettre bato ba découvrir. Mais culture wana Lelo, l'État a payé rango et l'autre. Toza au Kenya en 2019. Premier ministre Oyo Yassika, le gouvernement a présenté le budget du gouvernement à l'Assemblée nationale. Les députés peuvent valider en haut. Mais dans le budget, on a décollé. Aucun professionnel de la culture, aucun professionnel de la jeunesse n'ont été associés au budget. C'est-à-dire on prend des fonctionnaires, on prend des gens qui sont des experts, soi-disant, entre guillemets, des conseillers, des cabinets des ministres, bah, où budget, bah, où na finance, bah, où na primature, bah, rafistolé, moi, et l'autre, on a ndenge na bango, yango komona, tango ozo koma, mais ndenge ni festival au Serge Kaimba salarié, l'autre, monene boé, ezo, na financement à l'État. Parce que ce que mon ministre, a voulu son budget, ce n'est pas prévu. Le rôle des festivals, c'est quoi? C'est d'abord vulgariser, sensibiliser sur le plan de la culture, utiliser la culture pour transformer et passer les messages pour servir un mélange de peuple et de culture. L'État a ça là et l'eau. Si vous avez l'élo, bah coiffeur, bah sculpteur, bah peintre, bah dessinateur, bah parolier, bah écrivain, bah poète, bah musicien, bah danseur, bah chorégraphe, bah structure union soit dans l'État qui paraît en haut. Yangozo mona l'élo, bah chaque Congo bah comment? Artiste en danger comment Mutusoka Beli baza abandonné ngana na solution. Le projet de la culture, projet Nabiso Oyezali, projet de la révolution de la transformation culturelle, ezo senga oyo nyonso aza pratiquant ya domaine ya culture. Oyo nyonso azali pratiquant ya milieu à jeunesse. Votez les experts qui travaillent dans ce domaine. Ba candidat ba komi belé. L'État lobaki na biso ke 667. L'État lobaki na biso on a 14 sièges dans le pays. L'État lobaki na biso que va changer loi électorale
pour que la loi électorale oyo ba candidat bazala muke pour dépenser à l'état ezala muke. Ouais. Mais loi oyo ba yeko sala oyo ba sali na modèle ba saleli yango. Mais ba candidat bazé belé ko lekati. Et réduire nombre ba candidat. Donc ba candidat baleki kutu ya liboso. Bon, na sali calcul totalité, mais quand tu as 667 candidats pour 14 sièges, alors qu'on espérait avoir peut-être 200 candidats pour 14 sièges, ouais. Ça allait être balobi no bo futa ba $1000. 140 candidats. Balobi bo futa ba $1000, ba tu ba futa ba $1000 parce que ba nombre ba candidats aux alamuke. Bon, lelo batondi selibiso na ba tu ba yebi ko komate. Batondi selibiso na ba tu ba yebi ko tangate. Batondi selibiso na batu oyo bazali ba remplissage ba liste électorale. Bien sûr balobaka mutu wazana mutu ya institution d'aza responsable ya conclusion à situation isolée. Mais bato ba faire échouer bango tozana bango ba adversaire na ba candidature na biso lelo décolisé. Les mêmes gens de ba boyi ba projet nyonso to kotisa na ba parlement eleka. Les mêmes gens de bazo faciliter ba dossier ba biso tozana opposition. Na ebité so yo zo financement ya l'état. Ngai na 7 ans qui opposant na ngai na 7 ans ba kangela nga makambo ebele ba faciliter nga eloko moko te na ba oyo bazali koleka na ba chaîne na TV na biso tozo salisa bango gratuitement parce que bazali ba opposant bazana eloko te de koeleze bazo lelela biso ba na eloko te tozo tia bango na ba journal télévisé bana na biso lelo bazolozolo ba vandia ba ko témoigner balelo baza ba cameraman combien de fois bazo ke kutana na ba politicien oyo yo oyebiteke nga na za muninga Serge oyebiteke na litarana Serge lekisa kuna ofele oyebiteke na za muto ende ko Eliezer lekisa ofele oyebiteke na muto aboy mais ba wana lelo bazaki ba combattant na biso tozo lutter na bango pour un changement ba komi lelo na gouvernement actuel ba koti na FCC mais ba média na biso ba bosana ba numéro de téléphone na biso ba yambaka lisusu te ba misusu bazaki même pas na place à kosalela la réunion bazo kosala ngo pa na bino et pas na biso nyonso na bino lelo ba yambaka biso. Bien au contraire bazoluka kutu bakangisa ndenge bakangi Peter Tiani lelo azana makala yango molinde ko Eliezer biso tozali ba leader tozalaki na encadrement ya bakulutu lelo tokola tozana besoin bano bazolanda sima na biso balanda exemple biso tozolinga unité ya Congo ezali nini obakisa mayele na oyo bao basalaki bazangi bango pe ba comprendre que to gérer 17 ans to kokite to tikela occasion na ba oyo bazoya po basala eza bitumba te toza biso nso bana mboka ba oyo ba uti na majorité présidentielle oyo ezosila soki baza ya malamu peuple na ba baza pe na ba électeur na bango o ba kozo ba ya to sangana to construire Congo na biso to de obi Congo lelo ezo avancer te pour ndeko les oyo kanizate unité de Congolais zate eza na deux camps. Quand il y a batu oyo bazo kosa mokonzi ya mboka ke biso nde batu na yo oyo wana bazo linga sikoyo ba o mususu batikala appauvri bazala ba mandia bazala batu ya kozanga bazala batu ba difficulté omonite ba AVC tondi belé na kisasa ouais omonite batu ba komi belé na ba problème ba hypertension ouais omonite batu belé ba komi ba problème ba stress et ba pression bongo gastrite ba estomac parce que la souffrance est commis et belée. Et ces gens-là qui veulent garder le pouvoir pour eux-mêmes, en disant au nom du chef de l'État, mais ils ne servent même pas ce chef de l'État, ils se servent eux-mêmes, veulent encore redevenir des députés. C'est pourquoi je dis Ndeko Eliezer. Ngai, projet à transformation culturelle, nous avons interpellé bateau sur le domaine culturel. Ngai, projet Ngai Zali, première année, tout généré $2 milliards, il y a Bissomoko, puisque l'État a coupé sa bissoté. L'État a makoki na été biso moko ba culturel to créer $2 milliards na première année na caisse na biso. Et à partir de la deuxième année, tu es capable de générer entre 500 et 700 millions de dollars. Mbongo wana ko servir na nini? Et ko servir na ko tonga ba hôpitaux pour la prise en charge ya ba personnel na ba pratiquants ya domaine de culture. Ça signifie tout ça na ba hôtel ba hôpital locaux là. Hôpital na biso yo clinique kinoise servaka te. L'État a payé yango na culture. Culture a $2 milliards na oya généré. Na ko expliquer yo ndenge to générer yango parce qu'ils a mibeko. À partir de $2 milliards wana to ko kamata na chaque province ba hôpitaux o eza abandonné, to restaurer yango, to recruter, to salisi à partir du ministère de la santé, ministère de la santé a travaillé en partenariat na biso ba culturel pour na ko recruter pour na biso ba spécialiste de santé au ba kozala automatiquement et entièrement pour la prise en charge de la famille, de domaine, de pratiquants
il y a domaine à culture, c'est-à-dire artiste, artisan, praticien, tout nyonso baza na domaine à culture. De un. Et vous permettre ndengeni. Première chose, mutu nyonso po azala considéré comme artiste. Il faut avoir un numéro d'identification na yo. C'est-à-dire numéro matricule. Ndenge za kana ba fonctionnaire à fonction publique, ndenge za kana ba médecin na ordre des médecins, ndenge za kana ordre des avocats, oko maté na hôpital moko lobi je suis médecin. Na yepo na s'inscrire comme médecin bana ko soigner bato. Retour na yo numéro d'identification na yo na ordre des médecins eza wapi. Ce qui to comme na organisation wana et ko permettre identification ba. Mais na mona ka ba carte moko ba pesaka ya ba artiste hein ba pesaka ngoso ki na service moko à l'état. Est-ce que eza kuna tena nini na en face ya jardin botanique na salle ya jardin zoologique. Na mona ka neti ba pesaka ba carte moko place. Ndeko lycée. Oui. Mutu akendeki kuna po bapesa carte mbongo wana futaki na compte bancaire ni apesaki yango epai ya nani balare kindaka ndenge kindaka te justement projet ya transformation et révolution culturelle yango oyo ouais. C'est-à-dire nous allons créer la bancarisation culturelle na Congo mobimba même congolais oyo aza nationalité congolaise aza na étranger alingi azala identifié comme artiste congolais tozala na ba numéro de compte oyo ezali identifié. Mbongo wana eza na trésor public, c'est l'État qui gère cet argent. Soko futi bank mbongo wana na banque, ba kopesa au récépissé. Récépissé za preuve na yo oyo kokene nango na service ya l'État na ba province to na ba ambassade na biso à travers l'étranger pour na ko démontrer que j'ai payé ba pesio sikoyo numéro na yo na carte na yo d'identification reconnue dans le circuit officiel. Lelo toza même pas na serveur central ya Congo où ils ont identifié qui est artiste et qui ne l'est pas. Il faudrait même Chine, si vous êtes en Chine, est-ce que Mouto a proposé est-ce que c'est un artiste connu au Congo? C'est un artiste reconnu par l'État congolais. Ouais. Il faut bêta Combo Nayo. Il faut continuer à site. Il entre dans le site, ouais. Il vérifie à Betty Combo, et bimi numéro matricule Naye Yangoyo, azali artiste avant la place boy, azali comédien, musicien, aza coiffeur, aza styliste, aza mannequin, aza opérateur culturel, aza producteur de spectacles, aza impresario, aza parolier, aza danseur, aza danseuse. C'est ça. C'est ça il faut au système wana ezal. Ouais. Alors, ce qui to sali yango ndenge wana, identification ne permettre ba identifier. Si ko so que moi c'est ndeko Eliezer alingi abota. Akena clinique chinoise autre rekomisango loko par exemple, la clinique de la culture. Ouais. Comme la clinique de la culture, apesi identité carte nae, batali ba beti na machine, oui, mobile nae Chorambemba. Afuta azana carte identifiée comme artiste parce que carte d'identification comme artiste ba futa une fois la vie. Futa une fois la vie. Ouais. Mais chaque mois, chaque artiste paye $2 par mois. Pour ezongi sa carte na yo à jour. C'est-à-dire quand tu as payé $2 par mois, na serveur central aux ambala moko à jour. Ça veut dire tu peux exercer tranquillement comme artiste. Ouais. Tu peux bénéficier aussi des avantages. Ce qu'on a avantage les années. Tant que tu as ta carte, il y a moi si Chorambemba, toi moi si il y a Adrisha Tipo Tipo. Babeti pas Adrisha Tipo Tipo. Babeti madame tel babeti pas numéro mobile na yo pesi pas épouse de Adrisha Tipo Tipo carte d'identification nationale d'artiste yango. Soit médicaux, ceux qui ont $100 na clinique ngaliema, pour les avoir $15. Fouti $10 na yo, to $15 na yo. OK oboti bazio ba prise en charge nyonso total parce que les médecins sont pris en charge par la corporation na ba mbongo na biso moko ya coopérative culturelle ba soins médicaux ba produits nyonso to somba ba banda ko somba na hôpital kun et kutaka na ba $10 ba 15 ya muke ya likolo to na frais de fonctionnement na biso na mbongo na biso ya caisse trésorerie bazo a parler de la nation bazongisela yango ba députés nationaux nde esika Lumumba asengaka indépendance na biso oyo memai na kufa oyo mema liberté na biso oyo mema biso nyonso na ba kabiliste na ba opposant biso nyonso tututaka tolo toza ba lumumbiste eza kuna bakende na palais de la nation palais parlement ezonga kuna bazo palais du peuple ezali lieu de la culture ba chino batongaka na mobutu atikela biso héritage ezonga palais de la culture eza na ba acoustique eza na ba salle de cinéma eza na ba salle de spectacle ba salle de conférence na kati kuna na mbongo ya biso ba artiste toko créer ba studio d'enregistrement na kati nango kuna toko créer ba bibliothèque culturelle et permettre ba artistes ba artisans ba yaka kuna ba s'inspirer ba zo ba renseignement et ko permettre kana kuna na kati palais du peuple ba studio de répétition
ba musicien ba besoin de répétition pour se concentrer ba kota kuna et ko créer vraiment et ko générer ba structure ba restaurant ba nini kaka na kati ya palais du peuple wana na ba province la même chose ba structure nyonso za culturelle. Donc voilà un peu cette vision. Maintenant soki ozui mutu lokola na tangela comme musicien moko par exemple ozui lokola Kofi voilà Kofi azana mbongo ebele tangela ba oyo bazana talent lokola ye mais bazana ba moyen te bazoluka parce que ba difficulté zali elingi koloba te ke ba fingi bango mais baza ba artiste bazana talent bazana nyonso mais l'état zo facilité bango te encourager Marie-Paul na yoki ka abongoli kutu motema comme oui ata sali musique ya nzambe azaka artiste bon ozui musicien n'importe lequel ozui Marie-Paul ata ro appeler Marie-Paul qui a du talent so embeli nzambe azaka artiste culturel azana besoin ya donc ba artiste wana zolobela donc tokobana kozwa même ba Mike Kalambai musicien c'est-à-dire onyo so sala artistique aza artiste ata yo ndeko les o sala média mais air moko ozara na mo connotation culturelle na yo soko ke ko s'inscrire comme artiste au futa ba cotisation na yo parce que na temps muke osoki paka o sala makambo na yo culturel muke organiser mo ba biloko sala ba encadrement ba mama ba ni jeunes et tout ça et ça culturel mais tu as le droit tu bénéficies des avantages des soins médicaux tu bénéficies de tout ça au futa ka carte na yo oza identifier au futa $2 soko qui artiste moko autolobi ezala Marie-Paul ezala tangai na za producteur de spectacle ezala n'importe qui ata camarade nanga Lofombo to JC Chitou kaza ingénieur de studio alobi bon nana besoin de $5,000 pour que na améliorer studio nanga nana besoin il y a $5,000 pour que na sala album nanga to ko créer département moko o ezali géré par une banque o ezana kati nango na o ba bengi ba conseiller financier rôle na bango ezali ko gérer ba projet ce qui projet no eza bancarisable eza projet moko ba valider yango et que kuna ba valider $5,000 on a coupé ça yo ozongi sango sans intérêt parce que zambongo a coopérative ozongi sango sans intérêt na ndenge nini ba pesi yo na maboko te mais ba ko futango par le système bancaire na ba structure oyo za nango besoin o studio wana il faut na futango 1200 ba virer na compte studio wana 1200 o na ningina kenende na poto pona somba ba instrument na instrument ngo za 5,000 au pesi biso adresse ya magasin bateka ba instrument ba virer mbongo kuna po ozwa ngo tamsoke somba bilamba to somba voiture pour servir kana métier c'est que 5,000 wana au futa ngo en 10 ans chaque mois futa ngo $100 $100 mo année mo ko ko futi $1,200 ti au comme à $5,000 tu peut-être à 4 ans et demi so ko futi obi sana ko katenga $50 chaque mois 10 ans aussi si nyongo nayo nyongo wana ozo futa ngo parce que bazo créer structure pour encourager calculer ce que artiste belé au baza en règle bazo bénéficier na ba soins médicaux bazo bénéficier na ba infrastructure bazo bénéficier na ba crédit de fonctionnement ba projet na bango et ko aider culture na biso et mata bon mona suna TVT muto ya kolela ke maloma ko le vimbier cotisation et artiste boya kufa et ba projet belé za na kati lisusu oyo ngana yeka na projet mais ba idée belé ko ya kolata ngona kati nalingina yeba mwana mboka Serge Kayembe projet wana ozoloba eza projet te pona ko dédouaner l'état congolais de ses responsabilités parce que ceux qui n'ont pas explication malamu bato bazo cotiser mbongo c'est comme quelque chose de privé c'est comme quelque chose ya auto prise en charge ezate que ezako ko longola l'état congolais na responsabilité justement ministère de la culture et art a rejoué rôle il y a suivi na ba département ya sika oyo biso moko ba culturel to ko créer vous comprendre mais oyo ngana zolo beza mbongo ya biso moko en dehors ya ba taxe ya l'état oyo biso ba culturel il faut tous asiko na lisu ya contrôle ba Vodacom ba Airtel ba Bralima ba Bra Congo ba société nyonso eteka ba miliki oyo eteka toute structure toute entreprise oyo utilisaka objet de culture ou son culturel inspiration culturelle il faut foutre la taxe mais les loba taxe wana toye baraté to contrôler ngote kendara na trésorerie générale il faut ezonga na canalisation ya département culturel eza mbongo na biso à part ba obiso mo to générer to na oya ba taxe ensuite l'état est mo kwa ça la rappel outil culturel non l'état ka non moni l'état à ça la rappel culture tant l'état utilise la culture l'état il faut foutre biso alors ce qui l'état za na mbongo ko foutre biso te l'état facilitera ba exonération a facilitera ba taxe lelo ba musicien na biso nyonso po ba kenda ta brazao il faut ba kenda ministère ya culture ba futi mbongo moko boye
pour bakatisa olingo ke na poto faut futa mbongo moko pour katisa mais l'état facilité eloko moko te pour na contrat ozui encadrer na eloko moko te aider na eloko moko te ya kakuzwa ya zozwa siko mbongo l'état zozwa wana azui pour ça na ngoni parce que zozongela biso ba culturel pe karaté ministère de la culture ndeko Eliezer batika ba aventure na expliquer lelo ndenge tozo solo pour okoma ministre de la culture na mobeko wana il faut ala soit aux pratiquants et culture intellectuelle capable de gérer le ministère ou bien aux ala mutu oyo aux professionnels mais aux ala ba notion au état de culture et puis gouvernement chaque fois qu'il y a nommé ba ministre na ba domaine état de jeunesse au état de sport au état de culture au état de social ba associé à ba corporation ba ONG nyos se gérer makambo culture et belé ba orchestre ba troupe de théâtre ba nini il faut ba corporation il faut les associer écouter leurs avis. On nous impose des préfets des écoles dans le domaine de la culture comme ministre, des avocats, des économistes, des gens qui sont issus des accords de conciliabilité politique dus aux accords de trahison pour pouvoir accomplir quelque chose au nom de la paix et l'unité nationale. Ce sont ces gens-là qui n'apportent rien au ministère de la culture. Il y a un ministère de la culture sur lequel les batoyakate. Netinga ça fait des années na bossa na ministère de la culture na bundaka ndemo. Et bato bongo toza ebele. Pourquoi? Parce qu'à toqué, aux réponses, aux réponses, c'est ça qui a réponse, c'est ça considération. Réponse, c'est ça que qu'est-ce que tu proposes pour que moi ça y est même conseil na orientation. Il n'y a rien. Donc ça, l'événement, la biso bayara mutungi si mo na ba service à l'État, ozomi tuna, est-ce que c'est pour décourager ou c'est pour encourager? C'est pourquoi je dis ici, ministère de la culture depuis l'entrée de l'AFDEL et Tilelo, plus de 15 ministres, à part Banzamou Kalai. Na Christophe Muzungu, onga na zolo banga na za culturel na zolo banzamba zo yokangai. Zéro les restes. Na suka mwana mboka Serge Kayimbe mais nazo mona ndeko moko azotungisa ngai na musika lubiwa. Alobaki ba artiste ba koteli pona komisa tout mais atangi kaka mboko mibale au verbe. Est-ce que kolo ba dans peu de minutes biloko mibale oyo misusu ekotisi ba artiste ebele. Ya mibale za souffrance. Ba artiste ba moni ke mutazo en charge avenir na bango ezate po bazana basi bazana bana besoin ba famille na bango ezala bien insécurité wana ndetindi bango lelo baluka moyen nini bakoki kosala pour que ba joueur pe baza ba artiste bon ba joueur baza ba artiste te mais bakoki kosala pe ba artiste parce que faire le football c'est de l'art. Le football est un art ndambo bakozala parce que ba joueur baza na droit d'auteur te bango akobeta kaka ata soki mutu musu abandi kobeta ndinga beta droit d'auteur ezala. Alors pour répondre na yango soko tali bien tala dans le lobby makama ba joueur tala ministère ya sport ezali organiser ndenge ministre ya sport azali autorité politique na cabinet secrétariat général ezana ba professionnel technicien et administration publique oyo baza ko gérer ba fédération ya sport nyonso romon ezana fédération ya foot il y a volleyball, il y a handball, il y a karaté, il y a taekwondo, il y a natation, il y a tennis. Tout bazo gérer la fédération, bangonde baza fonctionner na secrétariat général. Pour quelle raison? Parce que baza ba spécialiste à chaque domaine. Oro comme président de la fédération, te sur l'équipe na vote te. Vote wana ndepesi yo na comité na bokonzi, ya ko gérer fédération na bino. Tant que vous gérez fédération na bino, bazo associer bino na ba décision étali ba financement pour que permettre secrétariat général appeler ça. Ba projet na bino na ministère yango en tant que ministère politique et exercer rôle nango ya ko financer ko appuyer ba ambition na culture eloko onezate ngana za na besoin justement basala ndenge nini ministère de la culture et un ministère politique secrétariat général est à la restructurer et réorganiser na ba personnel ya fonction publique mais spécialisé dans le domaine de la culture. Après ba créer ba fédération à musique, fédération à danse, fédération à livre, fédération à poésie, fédération à coiffeur, fédération à les délais. Président de la fédération est issu de l'élection de comité. Le comité qui permettre bango ba travailler ba proposition, il y a des réalités, des difficultés dans le domaine bango. Au secrétariat général a fonctionné pour que le ministère en tant que politique n'a pas moyen de 2 milliards de dollars plus 500 millions et 200 millions supplémentaires au biso to générer bisomoko et permettra plus bambongo ba taxe à l'État sous la coordination de l'État justement pour que tout réussir pour faire fonctionner. Ce que artiste on des ozanga bango. Mon collègue Rosala ba otika na métier la bango ba otikela ba spécialiste politique et culture ba bundela bango. Ba journaliste pe ba sopani. Ba journaliste ba sopani pe pour la même raison.
Pour quelle raison? Au moment où ndeko Eliezer kulutu nanga Jean-Marie Kasambalo bakike bakike luka chemise te soka lobi bongo eza malamu te na kosenga ye a retirer phrase na ye ye aza ndeko na biso azobunda azosala musala na ye ya bien pe tokoboya te aza mokonzi ya ba journaliste na biso na Kinshasa rôle na ye za kozala ki kabiliste te na makambo etali musique makambo etali média po ngai ndeko Eliezer j'ai 25 ans en tant que journaliste biso to sala ba journalisme ya makolo olongwa epa na bino makolo ti la voix d'Isaïe ngala za journaliste na Mobutu c'est seko po bato mususu lelo bazo sakana faut ba ko respecter métier na biso oyo ya ba journaliste eza métier sengi respect ndeko Jean-Marie za président na biso fa batela biso ngala za d'accord na ye na misala oyo sala katamuso ko intervenir pour na kosunga bandeko baza na ba difficulté mais ke koloba ke ba ke koluka chemise za erreur il faut aloba ke ba journaliste ebele bakei kuna pona kanda la plupart bakei pona colère misusu ba moni ke bazana ba ambition intellectuelle na ba potentialité abango ya kokende ndeko Eliezer yo zana besoin chemise yo zana société ozana ba journaliste ozana ba jo zana ba mitu ke sala ka misala oyo ko sala émission na ngai ya oye na structure na yo okeluka chemise na parlement et puis on se rendre compte que tant aux na parlement au monde ke ba moyen oyo gagnaka lelo eleki oyo zana na parlement parce que parlement ko za autant nyonso bato bazo bosana rôle parlementaire c'est pour servir Congo. Rôle parlementaire c'est pour kende ko bonga te. C'est pourquoi to sengi ba journaliste oyo pe baza ba candidat. Ba yeba ke toza na besoin de leur oyeba. On doit avoir des journalistes politiques, c'est-à-dire on doit avoir des leaders politiques des médias pour défendre les médias dans les institutions et dans les organes de l'État. Pour permettre à nos corporations de s'améliorer. Ngana tikaka loi moko sur la publicité dans l'Assemblée nationale. Et les cas pour la minorité ou la minoritaire. Il y a un zone comme majoritaire. Voter les journalistes oyo baza na capacité ebele Congo mobimba. Ba ya to comme ebele na Assemblée nationale pour que to bakisa ba idée pour ba médias privés et mata et comme puissant. De deux, na culture. Bon voter ba oyo boyebike oyo za artiste mais est-ce que mutu na ye ezo servir et ko servir. Serge Kaimbaza, leader politique dans la culture, leader politique dans les médias. Il faudrait que oya bongo to koma ebele surtout sangani to koma na capacité ya ko créer ba groupe parlementaire na biso. To ko na capacité ya ko intervenir pe ko zo ba accès na ba droit de parole, na ba conférence des présidents pour que ba texte ba loi na biso ezala makasi et contre na ba hémicycle et pe sa biso bokonzi na transformation ya. Mon mboka Serge Kayembe tozana soka parce que nous avons largement débordé par rapport à la question d'actualité au tali caméra message na bana lukunga ba kolanda yo pe ba congolais ba kolanda yo à travers le monde dans une minute. Bande konangai ya lukunga. Boyebi ngai na vandi na bino na circonscription ya lukunga plus de 20 ans. Na travaillé mingi na ba jeune ba maman ba papa na ba quartier ebele boyebi ONG Génération Consciente misala to sala kana bino na formaka ba jeune na ba formation intellectuelle na ba séminaire ba conférence débat pour na ko aider ba jeune na biso na encadrer ba veuve ba personnes vivant avec handicap na ba quartier loko ba Kanluka ba Lweka Sangamamba Kimbwala Mbudi Mazal ba quartier belé na ti okoti Kitambo Lingwala Barumbu commune de Kinshasa na Gombe na ba ngaliema pe monga fula tout ça en général nazali mwana na bino oyo boyebi oyo nzambe atia na kati na ngai ko servir peuple na sali démonstration pendant 7 ans sans travailler na ba institution ya Congo bomoni misala oyo na sali bo pesa nga chance na kende na ba proposition ebele oyo na ye nango lelo na kende ko servir bino na Assemblée nationale numéro na ngai ezali 569 na liste RDT Rassemblement des démocrates tshisekedistes na circonscription ya Lukunga. Pona kosunga musala na ngai malamu. Nazali na ba candidats provinciaux ya liste na biso o bazali na Monga Fula, ezali ndeko Rifin Paka na circonscription ya Ngaliema. Tozali na ndeko Mwasi Mwando Mami azali candidat 211. Tozali na ndeko Mohamed na circonscription ya Lingwala baza ebele moyena tanga nyonso ekozala te mais ba candidat na biso nyonso botia bango maboko pour que mibeko to voter na parlement national bango na provincial bako kolandela ngona ba érudit pe na ba suivi malamu pour que Congo na biso circonscription sur Lukunga et bonga. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kayembe. Merci aussi Bandeko Balandi ezala kibongo mwana mboka Serge Kayembe as candidat à la députation nationale na circonscription électorale ya Lukunga
j'ai aimé makambo lobby parce que même awa nzembo ezanini kinois et congolais olingo tikala mandian ya libela ndima ke makambo ya ndenge wane continuer yo votaka pona liputa votaka pona bassin votaka pona yango oyo azo sekisa yo lelo est-ce que lobi azalaki ko sekisa yo tala ndenge ba photo etondi ça pose problème tolobi te ke bo voter batu misu te mais nde tolobi ke batu ya malamu baleka batu ya mabe na ebele 14 sièges ya Lukunga soki bopesi ya batu ya malamu bopesi bango 12 batu ya malamu 2 bopesi bayaya wana po bazala quand même parce que honorable Serge alobi makambo ya opposition ezalaka nango partout mais il faut ne pas changer parce qu'on ne fait pas de l'opposition une carrière donc eza malamu et là qu'on a côté opposition rêve nanga eza ya mukolo moko to mona bozongani. C'est ce qui est plus important, c'est ce que les Congolais attendent. Ceux qui botali, même koyamba wana ba koyamba kabino, ozomona ka peuple, azo senga kabino, bo sangana lisusu. J'ai aimé propos ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, alobi adversaire azamoko. Ceux qui kozala ndenge wana, ezamalam. Merci, botika la branche, bongo tomona. Merci. Merci Ndeko Désert. Merci. Le rituel de la démocratie, heure de thé, rassemblement des démocrates tshisekidistes. Bisa deux ans yazala quitté ma hôtesse sa bafala na propre fauna yé Ape sa babux, génération consciente tout le monde debout pour un état des droits les socialistes se bat la culture l'éducation ils nous laissent pas notre ambassadeur y'a culture Soso Pembe y'a Lukunga candidat y'a jeunesse qui tu veux ou pas candidat Wani Kayembe moi d'invite à Serge candidat Nangai candidat Wangu Kayembe moi d'invite à Serge candidat Namunu kofoteye mapambo lipe ya bana bitike na ba mama eko shopana moto asala makambo yo azate sasa pabla toko votaye de sa capacité à prendre en compte les préoccupations des plus démunis, à travers laquelle ils doivent trouver un avenir pour eux et pour leur famille. Quelque chose d'abord de très positif vis-à-vis de Serge Kayembe, qui a pris l'initiative de pouvoir accorder 50 bourses à nos jeunes frères et sœurs, et en partenariat avec l'UCCM. Merci beaucoup pour cette initiative qu'elle a prise auprès de nous autres que nous sommes comme orphelins. Je dirais juste au bon Dieu de bénir l'ONG des générations conscientes. Pona nipo tozomona misala zosala kati ya bamama azosunga baveve aotangisa bana baorphelin voter 100%. Jamais pamola misala na ye emata likolo akobiba suki ya pembe na musala oyo pona tomboli biso bafefa sola kumisa bazala na ye nongo akonde na kiti ya bokonzi Kayembe Mwandian Vita, Serge, Bandeko ya Lingwala, ya Barumbu, ya Kinshasa, ya Kitambo, ya Gombe, ya Mungafula, pe ya Ngaliema. Kayembe Mwandian Vita, Serge, ya Biso candidat. Avec Dieu, nous vaincrons.